MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bande au babolingo. Ezali nga obino la gardien des temples. De bon on a tenu en mode kolala, en mode boutou, en mode pyjama. Na la nangai quand tu as maladie ya ba téléphone. Bisimba bifina na tombe na vidéo moko na Facebook. Ya Mama Esther Ngalasi na oyo kisabino ngo. Au fait, depuis plus ou moins des jours, nous avons fait la vidéo uniquement pour la Mama Esther Ngalasi. Mama Esther, vous n'avez pas besoin de m'écrire, de me contacter. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que je vais dire, en tout cas, veuillez m'excuser. Et puis voilà. Donc, mais je crois que conseil est au songo. Pe bato misusu, autant que beaucoup dans le même problème là yo. Plus ou moins des jours passés, depuis des jours, dans le lien de sa vidéo, on a encouragé car Mama Esther. Puis dans le bande de nyonso, oyo, boza ozo ba vidéo Esther, yakala, bozu na vidéo abana la Caroline, bozu botie photo ya Jaco, ya mwasi na ye, ba mtumsu ba osa ba collage ba nzembo ya ba déception. Bozo tchaye, bozo mentionné, bozo se moquer na bozo sekaye et amalamoute. Eza malamoute. Celui qui souffre a droit à la compassion de son frère de la Bible. Au monde il comme ça comme le tour ebate. Na monde ba commentaire ba nego basi musonzamba pambola bino. Na monde au moment moi ça lobby les comme ça comme le tour ebate. Déception amoureuse. Na beta 3 jours na règle na sukola raté. Bato ba gangi na ba commentaire ba loboza salité yango. Mudomso komi elo mo komaki na bosani. Au fait, ba commentaire moko ba message moko ya kokamwisa ya ba marambo ekomela bango la cause ya ba bonini ba ya ba déception ya ba relation amoureuse. So elo komelote quand ba musicien mo ki ba yamba na bolingo yu mazala raté yanke pas ala raté. Au cas moza kitoko, au cas moza na ba qualité, oza na bato oza mais un jour là la moki muto bano kansake on dirait soki aligno li soute et wana eza eloko ngana lo bana bandeko ba se moki naï ala mutu et ça la passer c'est normal air moko et quand ta Mama Esther na encourager na fortifier que eza vie azongo normal. Ma moka ya Mama Esther Ngalasi yo kakate. Mama Esther ayoka conseil te. Ata bo pekise likambo. A osala oya azo sepela to pe oya moni eza bien sala. Eza malamu te mama. Sope na pekisho tika osala ba vidéo oyoka te. Mais sinon conseil na zena besoin opesa ezali Mama Esther doser ko sala ba vidéo. Nde loko zo amplifier makambo yangwana. À chaque fois sala ba vidéo, oui, au sala no ba vidéo. Peut-être le bageno eza eloko mesena ko sala. Mais par rapport à tout ce qui se passe là, ezo la kisakara ke passion zo yoka ya bolingo ndezo pousso sala surtout eloko o pendanga na ko sala la vidéo o eza vidéo na kutani nango. Mama Esther. Ça l'effort, contrôler les émotions, maman. Au monde bateau yo, bako bengo na ba live, bako bengso na ba live. Peut-être ils ont quand ils baso compatir na pas si na yo non, c'est pour se moquer de toi. Ben oui, je te dis vrai. Bato belé ba mikolo leki au sala ina ba émission. Et Jaco akimi na bon leki lembai. Jaco liara mingi, Jaco zongsa bo sala boy. Kaba malobolo bana ya ba mo ko retourner contre yo baza parmi bato yo bako poser ba biloko na ba compte na bango pona ko seka yo atie commentaire moko boye ya ndenge ya jar nde bato ngala balobaka
Balive ozo mataka na yo zo kanzata mususu ke batona bazo compatir na yo to pe ndenge ozo koloba bongo eza po obima na yebi et innocente, je sais pas, ba quitter yo topé obima et na éviter po ba clouer ba condamner Jaco à mort ba sale, je sais pas, na éviter au contraire nde bato mangola ba ezo sopa yo et côté mso esa soni côté mso esa soni maman Esther siko ba biloko ezo sala ba video ezo sala nde mutu ezo pousser bato ba seka yo ezo pousser bato ba mona no franchement vraiment au souki et tout là bama solo mso bama solo ya obeta te ata soki ezande ngona to pe zalaki bongo ata bino moko moi je sais parce que je suis au courant. Étonné, vous avez dans la chute, je crois, en janvier, janvier, vous feriez vous avez dans ma tata. Mais maintenant, oh, si vous avez déjà, vous avez mis balai. Bon, ce qui est vrai, Nazo et Bakejo, Nazo soit visa dans la Chine, il m'avait parlé d'une femme métisse. Il m'a dit, ouais, il y a une femme qui m'a dit, elle est métisse, que ce qu'il a Esther et Simbité, moi je vais te prendre en charge. Et lui, il me l'avait dit. Et il a zappé dans ma conversation. Oyo, na tuna qui est-ce que on m'a dit que on m'a appris que tu as maintenant tu fréquentes une femme métisse. Il m'avait dit non. Donc il a moi je sais parce que je suis au courant de par sa propre bouche et aussi de nos conversations. Mais non, moi c'était na koya na bon, bon, c'est pas grave, mais seulement. Mais c'est ça, on a besoin de bête solo. Attention les andengwana. Attention les abons. Est-ce que vous avez besoin de bête solo? Na habité bino so bon on ndeni. Ezo sopa yo. Na ninga mabete. Peut-être au sepelate parce que yo linga aboete. Yo za so ba le bilo mo déjà neti ke et sali au moins neti ndenge pona yo za neti ba yo ko imilio mais siko mutu o azo ko pousser to pas otinda ba to ba seka ba sala be mission ba eza yo moko. Moi à ta place non ça bilo te. Non ça ngote. Ekufela ngala motema. C'est vrai to za bisonyo so ndenge mo to manifesta ka ba je sais pas ba nini yango ba benga yango ba nini. Ba émotion na su ba nini on ndenge mo te mais ya ba ma mususu il faut aguentar. Le braba angolais. Bunda penzo surmonter yango. Les autres bimisa yo légère. Les pépélés donc légère il y a l'autre côté quoi. Donc aux autres pesé té. Pour ça le ba mais na suka ka wana maman. Ezaka conseil en tout cas son lobi mabeli ngai. Mais nga pona ngai si fona conseil yo kata biloko tika biloko yo. Arrête romantara ba live o bimisa mabe ya Jaco si abali. Lobi na mutu mo lobi lelo ne ndimbe zangi mobala tulaka te bino bokanza yene. Nous on sait nene. Mobala da tambolo mutakala wa to seki biso nyonso to se bala basu bavandi a 20. To seki akala tibilamba yeko zonga ka parami biso ko chali to iwana 4 lingele pe kawana. Mama ngo zaka ndengwana. Par contre moi si so atambolo bolumba mobala ko linge ezaka po a vérifier o amuna ngona so eza yangwana. Makozo eta vanai. Ya lisese. C'est ça. Tozala ndenge mo te na basina mibali. Donc pour na bato belé Jaco machin parce que vidéo oyo na moni ba poster on a ba page balobi que en tout cas Jaco la page Jaco ça vient d'un vrai gigolo ya solo en tout cas donc nous on est pour moi donc abeta qui déjà ma solo que moi si fallait zo en charge moi tika ki Esther pour Esther moi zo en charge zate et moi si o amibali donc apesi mbongo bala asia bali ezala amibali ezala moi si mutapesi mbongo asia bali aozonga lisusi mate ba congolais pardon tozandenge moko ma sœur one more time so ma belimbisanga mais ba vidéo nozo sala oyo nde mutu zo ko humilier yo nde mutu zo ko fingisa yo so zo yeba te nde mutu zo ki so soni mabe moko po yo ka te yo za so ba peso conseil to mutu lobilo sepe na moto siliki
et oya kosala oyo ozosepela kosala na bon etali kaka yo mais sinon omoni kaka bango bato babanda kosemoke na yo bato bamatio balive wana bango bakosemoke na okozwaka bavideo oyo bamambo oyo elobi wana koposte kokoma n'importe quoi epuis bato baoya kokoma na se nanga na shite naloba boye na otosala video moko napesi mama Esther conseil ok Bon, c'est pas grave, mais seulement. Maman, c'est parce qu'on a un mobile. Il y a une seule qui veut faire un poteau. Il y a une seule qui on a, oui, mais tu n'es pas maman, c'est une photo. Ma chérie. Oui, Naza la mobile. Naza na routine ba photo so lingi. Maman, c'est la fin du sona ba mon moko za français mundele. Na moko c'est un congolais, c'est un bon tonton mais donc il na bombe lui. Ma chérie. Ba live ya boye mama Esther ya mambo soneti ti na niveau bato bakomi kopropose yo kolukela mibali na ba live bazopropose yo bato bazolanda bazoyoka nde bazolobake non baza na mibali moko babombeli yo mama Esther omikitisa makasi ozalaka paster te oteyaka bato ozaso na église bana molimo baolanda boye mama est-ce que tu réalises ça babilo mosusu oui c'est vrai peut-être imagina ki yango teke kosalema me balive aboye yango balobaka media télévision etombolaka mpe bambaka ou bien otombola ou bien okitisa yo mama personnalité ezosila en tout cas so naloba mabe elimbisa ngai mais na se sentir gêné makasi quand j'ai vu ça, quand j'ai suivi ça. Maman Esther, tu connais le bar ma belle Jaco. Tout de suite yoka, tout de suite yebi. Et qu'on change dans le côté. N'abi que yo le bac non, na zo côté la Jaco. Et parce que tant na yo le bar ma Jaco pona yo, ngala zo parti à Jaco. Jaco ana mamba loba na ngaya yo, ya mabe, ya ngonga tangu na yaka na ya osala be mission contre yo. Nazalaka pour Jaco. Maman Esther, mon nom moi c'est na mobali moi ça sera toujours perdante. Na marambo belé. Na moi c'est na mobali tozala ndenge mo te o. Na auto pesa lisese moko ya kutambola bulumu na video ya liboso. Maman Esther, mobala ko sakanya sali ba erreur sali ba bêtise sali buzo ba se ressaisir na 60 ans. A décidé à bala au bala à bota. C'est pas le cas pour la femme. Moi, c'est dans 50 ans. Au bota. So boti, c'est comme miracle. Tout bien un miracle. Mais mon bal, n'a 60 ans au bota. Voire même 70 ans au chat, zémi. N'habite sur votre manière, il va comprendre. Franchement. Non, mais dans tout le cas, au moniteur Natala Kabaka, je rigole en fait parfois, bien que parfois ça me fait maman très mal parce que dans la vidéo, elle m'a expliqué, et ça, ça m'a mené. Mais parce que les petites sœurs n'ont pas pété, ça qui m'a dit dans le maman, Esther ne monte pas, s'il te plaît. Ta petite sœur a raison. Je la demande pardon, et puis, s'il vous plaît. Moi, je vous aime beaucoup, j'aime ce que vous faites. Et quand vous dites qui? Maman, c'est une femme de principe, elle ne peut pas faire ça. C'est une femme de principe. Est-ce que vous bloquez ou bloquez vous? Non, moi je ne l'ai pas bloqué. C'est lui qui a eu la. Donc, à cause ça qu'il appelle, on a bien qu'il a je crois que c'est parce qu'il était déjà avec quelqu'un qui non, mais c'est Tika Kobeta Masolo. Ils ont tous les à 50. Hey! Moi, j'avais compris parce qu'il était avec quelqu'un, mais c'est pas grave. Goumé. Eh, on va serrer. Nani ba analyse bandeko balobi Jaco azali déjà na basi ebele ando sa bon fiko fion
nini ya sika eza wana. Je n'encourage pas. Mais même bana basi basala hein. Bana basi basala hein. Bana basi belé combien mais ebele ba rolanda vidéo o bazana ba 3 D 4 mecs. Ba Georgia bango zo pesa zo tala o wapi. Bana mbali basala hein. Bana mbali basala hein. Bana 2 3 4 filles. Sikoyo mobala yebaka. Moi si wapi o arobala. Sikoba si to yebaka te. Le mingi to yebaka te. Mais mobala yebaka. Parce que mobali muta balaka non na culture na biso. Mobali muta balaka moi si. Mobala oza na 2 3 4 chéri. Na bango 4 ana ayebi o wapi arobala. Siko basala ni. Mobali bazala mabe. Oyo apointaka na tiela motema. Atungisake mingi te. Atungisake mingi te. So aza na besoin ani akuta. Abenga Sandra, abenga Julie, abenga Nadine. Mais Marceline a habité. Marceline da oshena ndako. Très rare. Tamso monde n'a pas trop. Yenda motema. Mais Julie a obenga ta 2 fois na mukolo. Nadine il y a ta 3 fois la semaine. Ainsi mibal bazar ndingona. Et na suko on a fin de compte abali Marceline nae. Et pas web ça msusu wana bon msusu tu parla bezo ko parlo bate. Elo wasigeza ngwana de. Uboli ko bana osambisa so pe ko na habité comme ba tribuna wa. Et chaque fois zaina basi mibale, zaina basi 3 4. Abana rotala ayebaki aponi lo la za gigolo wa mona yo zo en charge. Le rôle est moi en charge exacté. Moi qui le connais mon intérêt. Mon intérêt. Bisa na basi mazo choya. Il n'encourage pas. Na lobi pete ke sa bon. Wana za obilo ko bazo lo banga na bi ke tondo shako bali moi sinai. Ngana bi bali moi sinai et ta mobali à réunir ba force nae. 21e siècle makambo. Toujours quand on a la basangwe, basi ba obala mibali, surtout basi mingi poto. Bazumbo on pesi mobali tala. On le balaba basi il faut sunga mobali na yo, il faut soutenir ne so lingi et ko monika na best to azana lokote. Et responsabiliser, OK? On pesi fond, on luke lo mo sala à fructifier et puis à obala yo. Mais que ozumbongo joie ya obima na famille. Même la mission nzambe libala ne compté. Bon peut-être ngongeza te na mikolo kuzo ya to ya lobelango parce que ba blanc on est zo salema trop. Rien à voir avec tonton Chako na loba par rapport à ma solo zo beta mais ba maman zo salema trop. Et in ami ndeko mo a beta na solo. Cousine ba maman balaki. Maman ba le mbon ye moko. Siko a vidéo mukuse inda kindenge zala kaka après quelque temps matata ce peut la faire non récupérer attends et là on dit les gars qui bon malheureusement on est go mukuse mamboile kana mokila bateau que Dieu nous aide frère mon frère en Christ à ce qui singai abi grande dame ngana bogar ngana bogar na jeune nga na rolinga moi c'était au soki na te na faut moi ça je cherche effectivement et na rolinga moi c'est n'importe quelle moi c'était faut la linga moi ça na makambo voilà ya benga makambo na faut la linga moi ça na makambo mère sko ya occupé que tout là-haut patient bah c'est va souffrir et comme si à niveau makambo pardon que Dieu nous aide ya omoni ba balina on se mama balade
Parce que nzambe okele biso mawa naseka nano pardon. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi Autrefois ngai nazalaki binzo
te métamorphosé. Osimi mosambo maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso de l'air ngulu te o milimo mabe kota na ngulu mais so bino bo l'air ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bo mela mai te po milimo mabe kota na mai yango to kumisa Nzambe ko akufa asekwa avani